la star le nazana leki na ngai superstar alelo sikanga loba pona video oyo soki yo koloba olobi me eza video moko ya molai lelo na ye libino pana ye bino conseil na biso nyonso bana nengina ona bana koloba conseil na maloba nzambe ifoto sambe la narration na ngai bayebisi ngai ke bazomona ke eza nanu tana bango te mpona bapesa bina bango epa nzambe to bana kosambelaka mpona ngai bosambela mpona biso bana mikie mutu na biso eza nanu sika eza fresh kasi soki biso nyonso tolingaki tosanga na biso nyonso bana mikie tosangani todeside tosambela makasi to prier mpona corona oyo esila nzambe akoyoka ale corona oyo nyonso ekosila oyebi biso nyonso ifo tobana kosambelaka me mingi na yeli bino wana pesa conseil na propriété yebi bapapa na bamama na biso awa na poto basufuka mingi ya kosakana te baoti musala mukongo na bango ebani koswa ale bazonga awa na ndako balambela biso bana ngane nisi mpe tozalaki ke ntango bamama na papa na biso bazongi ndako balambela biso babongisa ndako alingane nisi tozovanda kaka ale yana na biso Jonathan asaka na chambre na ye azosaka na ba PS4 na ye toti inis ngana bana ko vanda na ngai nazovanda mama ko yebisa ngana ya kosunga ye nazoyoka ye mina lokala nazoyoka ye pete nazaki kaka nayebi kutu te école na maternelle baolakisa yo soki olie ozwi plateau na yo okeyi kochango na kote moko me na ndako ngana nisi tozalaki lokola tosala biloko na nko aliza mabe nayakaki kozwa conscience mama na ngai mpenza biloko mosusu na bana kosala nazalaki propre te ata kosakana te biloko mosusu eyebi makambo na bana kosala biloko mosusu naoki kutokoloba ngo te me moko na koloba na bana koza nalamuki na tongo na sukoli te me mpona mama akenisaki na sukoli na changer bilamba nazwi caleçon na bwaki yango na se ya mbetu apres nazwi caleçon ya sika na lati aye na changer bilamba na bana kocha deodorant te na bana kopakola mafuta te na yindaki ya kosakana te nazalaki salide ale mama bazalaki chaque 1 semaine ou 2 semaines abana koya ale a changer biso batra tango akomona bakaleso nyonso etonda na se ya mbetu akoya na salon kaka awa atandi yango na chauffage ayebisi nga ke lobi akokende kolakisa yango bana classe na ngai na bana kolela soni oyo elakisaki ngai me na banaki kutu koyoka soni te mpona mama ndenge akokende kolakisa yango na bana koyoka soni mpona ndenge bakamara na ngai bakoseka ngai ale ezalaki mabe yango nayakaki kozwa conscience ata ndenge mama asalaki na ngai efaki kaka na changer mpona mama ndenge ntango akomona bakaleso wana nyonso ndenge ya kofinga ngai ndenge ya koseka ngai na banaki kutu koyoka Jonathan soni naoki kutu kotala Jonathan na miso te Jonathan akoleka kaka awa na sala azotala kaka bakaleso nazoloba abana kokamwa mpenza na bana koyoka soni ya kosakana te ifalaki na changer nayebaki kaka efaki na changer bato ebele bakanisaka ke naza ange ke nazalaka bien nazala propre ntango nazalaki mwana mokie nabotama na propriété ke nazalaki propre like nazalaki bongo te nga mpe nazalaki sali te mais eza kaka ifo changer eza eloko moko ke bamama ifo bopesa baconseil na bana mikie nyonso ke ifo olakisa bango propriété mama nanga mpe alakisaki nga propriété yango wana ndenge nazalaki sikoyo na changer na bani kolamba soki mama na ngai ebimaki libanda nakokolamba fufu mpona leki na ngai na yaya na ngai naza bien ndenge nazali sikoyo nayokola kolamba ezalaki mpenza tata kosakana te okomana na Alexis mafuta mbila na pondu na Alexis mafuta mbila na fumbwa na Alexis mafuta mbila epai nyonso okomana mpe na bana kocha mpe mungwa na kata fufu ezalaki mpenza matata jo moko mama autaki musala azolela mukongo pasi faki mpe aya kolambela biso azolela mukongo pasi menga na banaki akokanisa me soki nga nayebaki kolamba nakokika kolambela mama naokika kolambela bato nyonso na ndako nayebaki kolamba te kasi na mukongo pasi ya mama wana efaki pe aya kolambela biso mama mpenza bana kolela jour wana papa amasaki ye abanaki nanu kolela esalaki ngai pasi
pona soki mama na ngai alingaki abela lelo nana kolambela biso papa ye ayebi kolamba te papa ya kaka ayebi ko sukola basani mama yebisaka papa efo yekola kolamba me papa asekaka kaka papa asukolaka basani mama alambaka kaka mama mutu alambaka kasi soki mama alingaki akende congé nana kolambela biso mutu te kasi ngai nakanisaki sho wala na bi ifala changer na komona kaka tangu nazomona mama na ngai azolamba pondu nakoya na telemi kaka kuna na cuisine to nazwi kiti na tiango kuna na cuisine nazotuna mama osali boye ndenge nini nazoyekola alizokanga na mutu jo moko na ye naseli mama madesu mama penza jour wana esalaki ngai esengo ndenge mama mona kike nayekoli kolamba mama esalaki ngai esengo mpona nayebaki ke nakolambela famille mpona soki mama azalaki teke na kosala pondu mpona leki na ngai na mpona yaya na ngai na mpona papa na ngai aletolie mpe aletosa mpe bien awa na ndako tozalaka kaka 5 personnes papa mama Jonathan ngai na Eunice kaka biso 5 Rita za cousine na biso aka kotala biso ale aye awa lokola ba 3 mois avant dina biso ala pa yazonga ka pa vandaka Rita na ngai Rita penza aya ka ato saka biloko na Rita penza bien Rita za cousine na biso mais ebele tozala kaka biso 5 soki biso tosongi bapara na biso te nana kosunga bango ezala kaka ngai Jonathan na Eunice biso kaka papa na 3 Jonathan nanga tozana ba calendrier moko o mama sala biso abamba biso na sima porte Jonathan nga za kuna asukolaka anika toilette asalaka hiva akataka matiti ezana ba jour na biso jour moko lundi Jonathan asukoli basani ala niki toilette ale mardi nga na niki toilette ale na sukoli basani tozana ba jour na biso Eunice kutu ninga azobika kalate yope oningo kota Eunice pesa abiki kalate Eunice yo okota kalate webi ya ça 10 ans année prochaine okota kalate na yeli bino baya nanga boyo kelanga kanda te na yeli ba jeune fille nyonso 20 ans na singana ngana tana na 12 ans donc ça 13 ans nga novembre le 22 année oyo na ngai na 12 ans mais boyo kola kaka pona mama na ngai alakisaki ngai pe na yekoli bokanga ngai kanda te bokanisa te ngena za special pona na yekoli kaka nazaka lokola bino jour moko biso pe to kuma parents parents na biso pe to bazokola biso pe tozokola totika kaka ndenge toza boyete yangwana na yeli bino pona bato ebele baoloba ke bana poto ba génération na ngai ke bayebi kolamba te ke baza propre te mais il faut tolakisa bango ke biso toza différent biso toza soin tokolamba toza propre tosukolaka biso toza différent il faut tosungaka baparents na biso yango maloba mpe ya nzambe tobosa nango te mpona ntango biso mpe jour oyo tokola tozalaka ndenge bango bazali na biso yango wana bobosa na maloba nzambe te topriaka tozalaka bien yango wana na botya na bacommentaire soki bolingi nalobaka baconseil to video nini bolingi nga nasala mpona bino nalingaka bino mingi nzambe apambola bino ale Eunice olingi oloba eloko bosabene na channel na biso na Eunice Superstar tonakomingi nzambe apambola bino and bye.